Bonjour, bon dia. Na biso nyonso bisika tokutani ezali ngai KSDB na lisusu ko présenter ndenge nini okoki ko préparer seringue no ya insuline. Po toyebi ke eza mindele ebele, eza pe na ba couleur différent, eza pe na ba seringue différent pe. Yango ke ndenge okoko préparer po yeba ke kisi oyo penza ozali ko appliquer soki eke na nzoto. Yango na nina laksa lelo pona koyeba. Eza facile. Liboso il faut yeba couleur nini eza seringue. No so oza na mibale, otoza na combien oyo utilisaka, mais soko tali bien, stala na ndako couleur nini ezali. Donc chaque nini eza seringue eza na couleur nango. Oyo ezali to bengi na kisi ya kombo ya Toujeo. Ezali insuline ya beta mbamo par jour, mais na butu. Na pourquoi to pe ko pourquoi ndenge docteur apesa ki recommandation. Pona ko préparer liboso il faut tala oyeba pe munene ya nini oya tonga oyo kotia awa liboso na dochi to bengi yango kezali nade. Soko tali bien awa bakoma munene nango. Donc ba millimètre. Chaque nini eza na millimètre nango. Liboso ozwi ofongoli, tango ofongoli yango ozwi siko oyo ezali ni tonga, otie na ndenge ezali boye, otie awa okangi boye balusi sima olongoli ekotia liboso, olongoli ope ya mibale po yeba ke po yeba oyo ezali na tie ya 6 mm. Po yeba ke soki penza quantité no ya insuline oyo kotia ekokota pe na nzoto, il faut ça la test liboso ya tonga oyo. Donc lingo laksa ke okotia natia na boye, otie quand même otala awa ezali na nini oyo na scale po yeba ke na 0 ti numéro okotia. Otie liboso a part ça peso po ozana sika ke eza mulili okoki pe koyoka directement au compter. Otie liboso 1 D. Otie eza na D au total au eza na ligne d'axe na D. Sima omeki na likolo otala au na likolo soki insuline ebimite na D ebimite. Obakisi susu potala o tester yango penza ke soki ezole omoni ebimi boy. Donc elingo laksa ke eza na problème te pope problème ko kozala ke na ndenge basala ki on na nino na bisike uti na compagnie eza pe na moi défaut. Poye bake eza na défaut te chaque fois faut sala boye. Donc osala boye sima oyo étoile a escale ekozonga na 0. Sima otie numéro na yo. Soki otiaka 10, otiaka combien? Otie numéro na yo. Soko mondeti par exemple otiaka 10, mais olekisi okomndeti na 12. Okoki kozonga. Ozongi na yo directement awa na 10. Eza problème te. Sima tango osala boye soko otie donc oza déjà ke eza préparé ke pour sikoyo oko enjeter yango. Siko oyo na ena mo eloko ya kolaksa oyo ezali ke batia okobeta na libumu te. Il faut tiango na likolo awa na mupende. Sikoyo ozwi na mupende awa na kawa te, mais il faut tiango awa mwa pembeni. Na laksa mwa muke otie boye sima ozwi musapi oyo ya kolaksa tie awa osimbi nino boye sima otie tango kotia ofini ekei tina suke ezonga susu na 0 na laksa ezongi susu na 0 tango fina, mais il faut tika musapi za toujours awa sima obandi ko compter na 1 tina 10. Pona ni ko compter na 1 tina 10 elingi ko lakisa ke po ozala pe asire ke kisi nyonso eke na nzoto. Poso kaka otie mbala moko sima ofini esilo bimisi donc kisi ko lando na sima tant ozolongo la tonga. Yango ke otie au compter tina 10 après 10 donc na ndenge ya montre ya 50 ne 1 2 3 4 ti 10. Sima mais musapi fezaka ofina na boye sima nde olongoli musapi obimisi. Tango kosilisa soki to na ozwi ba ekoti oyo bwaka mezwa oyo kanga ngo lisusu latisa ngo obalusi
mpo olongola tonga siko okoboka mboye so totali bien na kati tonga eza na kati donc mutu akoki kozoka te akoki kotuba mutu te donc eza sécurité mpona bino moko na ndako mpona yo moko mpe mpona bato oyo bayaka kozwaka nini jamais kotika tonga awa na seringue poso kotiki tonga ekangamaka ekole na nini oyo na kisi esolini donc moyen eleka eza te nsima ozwi ekoti na yo ozongisi okangi otie mais kotia na frigo te mbala nsima na oyebisa ndenge nini okoki koconserve insuline mpona lelo nzambe abatela bino bonne journée ciao kiese debe